Yaya likambu ya pasi ya kokamwa fiction te kasi réalité to que le bongo na République démocratique du Congo, précisément na Congo central, plus précisément na Boma TP et pas wapi mutu mwana ya wewa abaluki bongo moto yaya ebandi ko bangisa est-ce que ba wewa automataka ba moto automataka ezalaka batu tout zalaka ba moto ya solo yaya tala degré ba moto e commune na République démocratique du Congo est-ce que ba moto wana ezali ba moto ya solo nzoka ba sekele bandi ko bima mwana moto amemaki fimo ko boye azui contact na ye akwelisi ayebisi fiwana ala kota contact wana fiwana boy ko lokota contact ya nzamba azalaki na ye tangu mbila kwei asengi ye moka lokota contact wana asimbi contact boy abaluki moto bo ali komona wana somo to ko solo na émission ya loka makambo wana na débat wana basoda ba ekoleka bakoti bango mibali na débat pro minene ndeko boza komona akwesi contact na ye aza obligé ngana zwa to ça était 30 minutes déjà à une discussion bala moko basula komi obligé azwa contact na ye moko et komi débat bon zongi sela ngai mbongo na ngai na ke na ngai aboyi zwa ka contact opesanga ou bien soda zwa contact opesanga et komi sérieux ndebo comme si obligé na makasi bakangi na makasi agunza mazwa moto contact nega zo simba contact na ye moko abongwani moto donc baza kotambola bazwi bakisi soki bamemio na sima akwesi loko yo lokoti tant ko lokota fongola wana ya kwesi ya moto osimbi okomi moto akomi na yango mibale nalobaka likambo esalama na famille na ngai na moko ya ba demi-sœur na nga mobali na ye azalaki kobalusa banye ya bangombe na ngombe oui donc yaza kosomba ka baposo bangombe waba oketeka una chikapa donc yaza ka na saki na ye na baposo bangombe soki bazokende ngomba sumbi azuka anyewana alatisi poso wana ngomba bimi. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende Mbote bandeko balandi ya radio ko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance peu fidélité bozali ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kuta na ka pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ya to na lombango le ko beta di solo oyo to aussi to betela ki bino yango déjà 2 jours 3 jours passés. Oyo salama ki bongo na Congo central précisément na Boma na côté o benga ka tsoki tep soki ITP soki TP ba duka Boma to ko benga ba duka batali ba expliquer so ba duka Congo central mutu abaluki moto ya ye pese ngai mutu ko swadogi tangu ba pese kinga histoire wana batinda ki audio ya na mona ki lokola maseki to ba ko ba image to ba ki to ko zongela bino pona to na sabino ya moto bo ndi ko mona wala moto oyo ezali moto to yali mutu ya tala pena moto o mutu
tolo banini ba moto oto mona na Kinshasa ba moto oto mona na ba Congo na Mbujimai partout na RDC ezalaka pe batu e bandiko bangisa imagine siko ndenge ya liwa donc mato ya mutu ba vola mukonga mutu fandeli siko ndenge nini milinge bimaka wapi yaya epesi pasi lisolo oyo epesi nga chair de poule to bane ko zonga la légère to zongela ki yango te po image za kiti yaya mais epesi mbilinga qu'est-ce qui s'est passé na bomba yaya kaka ndenge batu wa mataka ba moto ndenge wana jeune fille atelemi si moto mwana wewa telemi mwana wewa bandiko kende azi contact na ebite contact ya moto wana ko poussa to nini akwesi contact wana azi ebisa client l'autre na contact wana on anden yo moto chauffeur a moto mwana wewa okwesi contact na yo ngala ko te na ndenge ya yo la mbangu salabo osalite elle moko fuma résistance ezalaka jeune fille oya biki po a résister jeune fille abisema yo za wewa yo kwesi fongola yo moko ozoti nangala lokotela fongola poani ya basala 30 minutes mwana wewa tindi azoti ndeka ka lokotela nga fongola ya boyi abina ko lokota te timbila pale kakate aleki nini discussion boy parce que mwana jeune fille na kobena ni falo bano zongsela ngai fongola na ngai pardon zongsela mbongo na ngai na kende po ozo compliquer ngai abina ko zongsela mbongo te yo lokota ka fongola wana to kende na ndenge ne komia makasi bweneni heureusement pe nzamba na fille wana mbila pa ya kate ayeko ya nini fille badi ko expliquer tala mwana wewa oyo na pesi mbongo atika ngai quelque part que na okende akwa isi fongola ya moto na ye azoti na ngai na lokota fongola moto na ndenge na lokota yango te na epsi yo moko lokota mbila me papa yo chauffeur yo moko mwana wewa okwa isi contact na yo pourquoi ça client na yo a lokota o te fa lokota ko habiter ya lokota yo moko lokota mwana wewa habiter na lokota te na lokota yango te mbila yo lokota ko pesa ngai mbila miyo obandi liboma yo kwa isi fongola na yo moko ozoti na client a lokote la yo client boya bio moko lokota siko ngai mbila sa de l'ordre ozoti na lokota oko lokota fongola oyo moko menas oko lokota yango yo moko ya pression leki mwana wewa akiti a lokota fongola abwe abaloki moto lokola film lokola fiction ya oko mona ba image awa tokotolo image ya moto loko mona yango awa ya landana ndenge de quoi explication au comprendre landana. Allô, Fifi. Bonsoir les sous, bonsoir. Partagez message pour bokeba na ba moto tozo mataka oyo bokeba. Na boma awa wan lobi na butu na bosa na ko ebisa bino bazo ko apprendre nga na boma awa na kota ITP. Oyebi na TP soki TP kuna motard moko amemi mwana moto pardon moto na sima client ba moko akwesi fongola na se tanga akwesi fongola zo yebisa contact apa zo yebisa sikoyo client alokota contact kwa client pa yo moto kwesi contact na lokota contact te na ko yonde lokota ko client pa lobi yonde lokota contact na yo lokota contact na ko lokotela yo te yo moko de lokota eye avandi titi débat ba policier ba eko ya ba roulage nani yo ba eko ya wana nini moto client pa lobi non na zo me ya zo me mangai ba moko ko esi contact na ye ali azotinda ngana lokota contact wana ngape na boy ko lokota contact alors ba policier ba eko yebisa ye chauffeur wana ye motard non yo lokoza moto na yo contact na yo lokota contact aboy lokota contact na lokota te lokota po ba forcer a lokota clé wana ko lokota lokoti clé wana yafi akomi moto ango eza awa boye na nini na SG awa na kota commune ya Nzadi awa na ville eza wana bato ba okotala ngwa fo otala moto ango 1000 francs donc moto metu mubaluka nandi amekuma nandi moto ango pe ya sika ndenge batekela kango na nini na ba maison donc ti bozo mata moto bo sanctifier ba moto wana na makila Yesu yebisa mama tia okende ba contrôle na hôpital a sanctifier moto na makila Yesu Masia moto akwesi fongola na ye kolokota na yo te ye moto yango ezali na commune ya Nzadi yaya makambo papa Fisto yo moni moto wala na moni moto wala yaya
okotala image na ngai ensemble ya pesi ngai mutu koswa donc tala na image wana na so imaginer ka bana wewa ndenge batonda ebele wa veut dire ezalaka ba moto ya solo ezalaka batu to ndenge ni ya pesi ngai mutu koswa na monde wa benga monde wasiki monde okuna possibilité ezalaka ya kobalusa mutu eloko nyonso bana ngo besoin oh histoire vraie utelinga wa biaya tembe pe le caractère moko tala na moto ngo oh abi comme pe gender ya ba policier avant tala moto 1000 francs. Moto on a moni yango ya rouge yaya. Quitte ça moi chiffonné moi pour ce longwa. Et ça moi sikate mais et ça na ba sachet liboso mais quitte na ngo na moni kuna on dirait elonga longo wa pour yaya. Tala histoire oh ndeko. Na moto yango ndenge zali avant tala ngo 1000 fois. Landa nanzadi. Mbote bande konangai. Na pesi mino mbote na kombo ya mokonzi nkolo Yesu. Ezali pamba te boyoka susu mungongo na ngatango na zakolo barabino mokileza ya kobeba. Boso mwa liboso na ngai moto. Mopanzi na ngai pe moto. Donc moto obomoni oyo ya bleu. Ezali mwana ya moto azo pusa yango na commune ya Nzazi na kati ya Boma Congo Central. Moto azo pusa moto oyo amemi kilia. Tango amemi kilia babandi koyana moto ya moto bakomi place moko moto ya moto atelemi akwesi lokola fongola ya moto. Tango moto alingi akita po ye moto ya moto alokota moto ya moto ebisi kilia lokotela ngai fongola moto ya moto mukilia lobi te papa yo moko zwa contact na yo nga na kogunza matin nazoka bien te zwa contact te oh mo obligé ngane na zoka contact na yo ikomi mwa débat na débat wana basoda baye koleka bakoti bango mibali na débat po minene ndeko boza komona akwesi contact na ye aza ko obligé ngana zwa to salite 30 minutes déjà awa na discussion bala moko basoba komi ko obligé azwa contact na ye moko ekomi débat bon zongisela ngai mbongo na ngai nakenda ngai aboyi zwa ka contact opesanga ou bien soda zwa contact opesanga oh ekomi sérieux ndebo comme si obligé na makasi bakangi na makasi agunza mazwa moto contact nenga kazo simba contact na ye moko abongwani moto donc baza kotambola bazwi bakisi soki bamemio na sima akwesi eloko yo lokoti tango kolokota fongola wana ya kwesi ya moto osimbi okomi moto akomi na yango mibale akubando sala ngo bongo selon numéro o bango bazwi awa na kati ya ba Congo soki okomela biso na Kisasa to na ba province mususu en tout cas tozala mayele to sala vraiment angele donc tous les deux motos eza na kati ya la police na ba Congo avant otala moto o ya rouge opesi 1000 francs ndoko tipotala yango comme pe copie ya ba policier opesi 1000 francs okoti otali moto donc toyebi te mokolo moto oyo elongi na ye toyebi te soki auparavant toyebaki kokoma boye nde tofilmaki mpo toyeba mais tozukaka mbala moko mbela nde topusani pene mpona koyeba oyo eza koleka toyebi te famille koreconnaître moto ya moto quartier koreconnaître moto ya moto to akozonga motu toyebi te en tout cas kolo nzambe abatela biso na bozongi na ye sino te eza passe merci na baye nyonso bakolanda na ba différentes plateformes en tout cas bo réagir bo partager na bandeko pour que mabe eza déjà na mboka oyo merci. Voilà bandeko balandi totali to moni vidéo wana comment est-ce que ndenge nini mutu abaluki moto bomoni wana ya rouge wana ya ezali moto te ezali mutu mwana ya wewa epesi ngai mutu ko soit image epesi ngai chair de poule kasi ndenge boyebi na radio lokole tokendaka kozoma information na source ya bato oyo bayebi au delà tokobenga Pasteur Polo Alpha oyo azalaki bongo un ex magicien Zabolo totuna ye na monde wana ezali possible
mutu akoma moto d'autant que lobaka mitu ke beta mo la nzeza ba cercueil ça ka nzoka ya solo to mona yango te mais oh to moni moto ndenge komi mutu akomi moto et pesi ngai mutu ko swa na yambi pour la bino lomango pasteur Alpha Mpolo ex magicien mosala ta mbote na yo. Bonjour papa Pelende boni bino kuna tozali na kimia esengo kasi bokamusi awa na monde entier ningisi ya kosakate ningani babili kambo salami na Congo central kuna ya kosakate bino bana ya Congo central bino bali kuna yebisa biso est-ce que lisolo oyo vraiment naloba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchir omoni bana nzambe bazoko ignorer que tangu nzambe bayokani te na satana kitisaki enase poso otangi na Apocalypse 12 balobi malheur à la terre omoni sa mabelo papa soki olingi emema ona désordre komema na désordre soki pe olingi emema yo na bénédiction komema na bénédiction makambo wana euti kosalama na kati ya ville ya boma Allô? Allô? Côté en Pouela, il y a l'ouverture. Allô papa? Oui, Olobe sabi na boma côté nini? Na route vers. Allô? Ok. Amemaki jeune fille moko. Alors kende bandaki bazalaki kokende jeune fille wana pe azalaki mutu o azalaki na un esprit supérieur en lui. Alors mutu moto ayebaki te. Amonaki kaka étoile ezalaki pona mwana mwasi wana po a profiter nango. Nde bakomi place ya komaki na reina ye akita. Nde mwana moto azui contact abwaki. Panda abwaki contact nde azoyebisa mwana mutu wana sala fiona sala nini alokotango mwana mwasi wana pe n'esprit azalaki nango accompagne que contact ko avait des problèmes alobinga na olokota te eza contact na yo aloba bandi ko sala discussion nde esalaki ke ba policier baya ongana linga mwana mwasi alokota donc mwana mutu wana azalaki na moto moko ya kobalusa batu ba moto nalobaka likambo esalama na famille na ngai na moko ya ba demi-sœur na nga mobali na ye azalaki kobalusa banye ya bangombe na ngombe oui donc yaza kosumbaka bapuso bangombe waba oketeka una chikapa do yazaka na saki na ye na baposo bangombe soki bazokende ngomba sumbi azuka anyewana alatisi poso wana ngomba bimi papa Pelende donc tango basoda bapuye garçon na alokotaka nde moni moto wana ozomona na rouge wana eza mutu bon sikoyo dekidi ndenge zali wana possibilité zali moto wana ezonga lisusu mutu maison wana ye akufi déjà olobi ako travailler pour na batu olobi pour moni eloko bondoki ako travailler pour na batu wana pour na mukolo mutu apesa ki biloko esili yatikali moto do moto na pele ya liwa doki ogo pusa ngo pe bien ota mwana ngo o tepe carburant ota mwana normal meza moto papa mokili ozomona bamituko ozomona bato bazotambola nango bamisusu eza bato bamisusu eza bacercueil bamisusu eza bamanzanza sardine bon mécanisme nini wana asali kobongola mutu ekoma moto mécanisme nini wana non eza kaka contact ya monde des ténèbres yakendeki mpo na ye aza na posa ya bamoto azana posa bimisa ba moto alors bamoni ke moto na kati ya nzoto nango moto etambulaka na mai naissance quoi mutu na nzoto ne azana makila eloko zo faire travailler moto wana eza makila
Alors soki mwana mwasi wana balukaka moto wana kosombela ngo pe sans te mais au travail. Okay. Jusqu'à ce que ya délai ya vie ya mwana mwasi wana ko disparaître pe moto wana ekufi. Donc vous voulez dire que bah ça li échange. Donc ye keikuna ba pesi moto to eza mutu wana komi moto. Omoni mwana moto wana nde moko akomi moto. Omoni ndenge za moto akezwa magie. Alobi aluka moto apesa moto apeso soki abakoki kozwa te ye moko amikabi mbeka. Tokene na histoire ya Jonas. Batindi na Ninive yake na Tarsi. Tangu problème ekomaki alobi c'est moi. Bozwanga bobwaka na wapi na mai. Donc andimi sacrifice. Omoni ba sacrifice oya ninga kosala. Ye moko se sacrifier. Siko nganga na ye abendie lokola sacrifice pour échouer na mission. Donc sikoyo donc bana moto 16 bana moto auto ba moto auto mo na Congo démocratique tout le monde entier to matarango soute to ndenge nini. Non oh papa bongo mituka so toke na ba moto biso na kala awa série ba Mazda etomboka ki na matandi ya ba Lancer na maye ya Kwilu na maya inkisi bakame ezobimaka wana biso série ba makwala ebimi awa na cimetière boko makwala ezobima biso na matadi awa ba maya mike ba conteneur ebimaka papa ngaye papa omoni awa allo papa Pelende oui pasteur mboka o monaka matadi omoni ndenge mabanga ezali ndenge kindoki ezali de Kasangulu ya Mwanda, c'est la sorcellerie qui anime ici na Mboko. Mboko yo ebomi bato belé, Mboko yo rendre ba vie à bato belé par terre. Soko bimi na Mboko pendo réussir aux ananzam. Mboko koza na mbongo belé, on retrouver en zéro. Voilà, un conseil, il y a eu des conseils, tout ça, ni mot de la fin par rapport à la situation où l'équipe a matadi non sur le Mangoni et puis en fait, bala tout y a république de du Congo Mangoni pour la situation où ça angel à niveau ni. Au monitango Israël azobima nzamba tchaki dessin alobi na kobatela bino lokola colonne de feu na colonne de nuée. Mwana nzambe nyoso tanga azobima eloka liboso fois azwa possession ya nzela pe ya mukolo pe ya journée o yazobima. Omone loko ezokanga batu mingi bazobima lokola balimbisa ngande tolobaka bon taba moni bantaba so bimisi bango na kral babimaka bongo bamo bakena matiti mais batu ya nzambe ya solo babimaka bongo te avant babima fu basenga protection yango mwana nzambe aza sensé ya ko priya ka nzambe ya ko somba ka journée na ye ya ko pesa ka offrande pour na journée na ye ya ko pesa ka action de grâce pour na journée na ye poto ebité ni nezo réservé biso na tongo ou bien à midi to na pokwa. Voilà, merci beaucoup pasteur Alpha Polo. Balero total la lisusu moto yango et bongo tozo ngo sona biso tala su moto. Voilà. C'est par ici que nous bouclons moi et émission spéciale auto avec total histoire auto beta qui a moto mutu abaluki moto zalaki ya solo moni moto yango yango wana ya rouge pour okende kotala yango eza na commune ya Nzadi na police station ya Nzadi kuna na boma 1000 francs. Hey! Akozonga susu mutu te ndenge pasteur alobi parce que on va ancien magicien ba iba assez sacrifier moko. Yo mto mata moto joie possession ya moto joie possession ya journée na yo. O te loba kité torobi tosuki awa. Portez-vous bien et à la prochaine. Chap chap. Et tchara. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne.
nga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo